baninga tango kokie papi gene tolobe la vie mokote kwensi kweo tolobe la vie awa balobi nini papi gene tolobe la vie veut dire tolobe la vie tolobe la vie ezalaka pasi na bomoi kondima elevation ya moto yango likunya ekoti mboka bapasta bakokunga mpona nini na ye ezalaka pasi na bomoi kondima elevation ya moto yango likunya ekota na mokili bapasta bakobomana mpona nini no 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 salelanga lokola ngiyo penda mokila na mokili mpona kozela kano ya moto no 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 ngakayo penda mokila na mokili mpona kozela mokano ya moto piano Alléluia. Toyaki awa pona kosungana. Amen. Mokolo Joseph alimbolaka ndoto ezalaki mokolo bayinaka ye. Ezalaka pasi na bomoi mama mibali balingisi basi bakongala basi balingisi mibali bakongala basengaka mokano na nzambe te mpona nini nalinge linkisa lokola mabele ya potopoto na maboko ya potie longola ngai lolendo na bongo na vanda sikina ayoe na vanda kimia konselaka konsela nalingi sala lokola mabele potopoto na maboko ya potie longola ngai lolendo na bongo na vanda sikina konselaka yoe moto se motoe ikunya ya nini malala ebotaka seso moko te na manga tondolo ebotaka seso moko te na bitame soki moninga aswie kumisa nzambe vanda obuka na tango ya moninga moto se motoe kunya ya nini malala ebotaka seso moko te na manga tondolo ebotaka seso moko te na bitabe soki moninga
suye kumisa nzambe fanda sela tango Zambe katina biso Nati motole na kembo Suntuba mogumba mbeli Kombo na yo Emmanuele Zambe katina biso Nati motole na kembo Santuba mogu mameri Alléluia. Je dis d'être adoré, c'est Dieu. Magnifique notre Seigneur. Yonde Sikana chela kamotema Yofandi bisikana likolo Sakamba bakela motole Nakembo moteme pona yo Yomobundi morongi Masia kumama Yonde likiana gaye Sikana chela kamotema Yofandi bisikana likolo Luba yemba na lo yembo Na kembo Motewe fona yo Yo mobundi morongi Masia kumama Oh well adore Éternel Bawa Pour annoncer la bonne nouvelle Il m'a envoyé Pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, proclamer aux captifs la liberté, la délivrance aux prisonniers. Yonde likianagayi, j'entends tous, alléluia. Vandi bisikana likolo, la motole, nakembo, moteme pona yo. Alléluia, alléluia. Yonde likianagaye Sikana tela kamotema Yofandi bisikana likolo Angelu bayemba na loyembo Nakembo moteme pona yo Yomobundi morongi Masia kumama Ouais, bienvenue dans votre site tolobelavie.com. Tolobelavie.com est pour Bino. Quand on est Bino, Biso nous a pour information, tu vas pour la baisse. Tu as sangama européen Sabino na Sabino na sina saki direct na fait na tikomulele. Oyo Sabino de côté dimola na pesi batu tout balinga ngambote bana mombele na pesi no mbote. En tout cas merci na mon va soutien bana mombele belé. Bayo soutenir famille Monka, wa ndeko na biso ya na biso Ibrahim Monka, o benga moni production. Batu baye belé yangwana sans plus tarder dans un grand frère propre pour appeler ça sur le programme se dérouler Nicolas Ola. Y a-t-il comme le bon niveau? Ouais, ça va. Ouais, bah mes condoléances. Merci beaucoup. Autant la caméra parce que bah on a merci beaucoup. Venez na tout na moi muke
yoza grand frère propre ya Moni Production. Moni Production na famille na bino a quantième na famille. Petit Moni Bazali 5e. Non, à 6e. À 6e. À la 6e? Ouais. Moni Production tiki bana boni. À tiki 3 jolies filles. On a yebi bien na bana msouté. On a yebi à tiki 3 jolies filles. Yoza grand frère Moni Production. So bana msuba bimi po ya star. Moni Production biso do zoete ya bino non. Moni Production do zoete star. Moni Production za azala kwa musicien. So mwana moka bimi songolo pakalo lobani. Po lobi ba 3. Ça on a le but. On a monaka. On a monaka, na monaka misato wana. O abotina mwasi na ndako. O abotina momina pale. O misusu wana na ebite so bazali. Soko bazali pa mama on va manifester. Merci. Et tant que journaliste d'investigation, donc belle famille Nabino, belle famille à Moni Production. Basali matanga na ndenge na bango na montrer. Est-ce au courant? Non, au courant donc et comme singa kutu, et comme singa ya trop. Voilà bon. Na biku na ko lobaté côté wana. Ça va, na on va tamingité. Yo lobi ke Moni bana bana misatu oyo yebi o so ba bimi wana yo reconnaître bango bien rotala ceux qui bana ba tra famille ne non bana mo bana ba boya bango pensate ceux qui bazali ba bimi kutu kesala kutu bien et donc kutu zo ba kutu yango wana non so ba bimi o yamba bango bien non ba bango très bien vraiment très bien sans faute message ni opesa na wera de la forêt igwe de la forêt petit na wera message ni opesa. Bon, ouais, Ranson, vient à Chico, donc on a vu dans le bateau. On a vu un petit mot net dans l'inganga, j'espère. Un petit mot sage. On a pas polémique, ils ont été, on est à Tikibiso. Donc, il y a de la forêt. Donc, pendant un air dans l'Europe. On est bas son barangote. Donc faut toujours garder la bonne air na yoana. Ma bé eza ebele mais na sengo vraiment o meka soko tala sima muke. Et là on a senga na yoana. Voilà. Pour le programme na mikolo ezali yo apesa so date exacte ba bazonga lelo e ba bazonga tout soir nde bazongi lelo. Pour le programme tozonga wa samedi prochain. Non, tozonga après enterrement. Donc, le 20, le 21. Après, il y a milliers la semaine. Donc, moi, je suis battuté. Et on a samedi. Samedi le 23. Ah, donc, le 20, le 21. Biso de samedi pour la mission. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Je souhaite tous mes condoléances à la famille. On peut savoir un message pour les 3 filles dans Oyoyebi. Ce qu'on peut savoir, moi, c'est papa Koulout. Pour ma petite. Pour la bonne base. Bon, ma fille n'a pas de papa n'a pas trop. Non, on sait qu'on a nos courage. Nous, on est là. On sera toujours avec vous. Hein? La vie continue. Donc, on partage ensemble nos malheurs. Donc, ne soyez pas, n'ayez pas beaucoup de soucis. Ouais, mais... Papa, tu es là. Ma belle maman, mon cousin poto. Donc, papa n'a pas tu comme les Lazali. Vous en êtes single. Donc, moi je suis comme mon nid. Donc, les nanas petits nanga, donc petit nanga petit nanga. Petit wana makam so salaka alandanga. Petit wana makam so to tala na ba geste so salaka. C'est comme moi. Donc sous ces athées, ma petite base à la calme, tous athées, tous en abangoti libella. Merci, merci, courage, bien, encore une fois, mes condoléances à sa famille. Merci de votre négociation sur l'adoption à www.tolobelavie.com. Merci, Vanabino, soutien Nabino. Na sengel bana mombele partout sika boali bo soutenir famille monka boebi
Ibrahim Monka aza dans ya icône asala ma mobile mombele à côté de batu ndenge na ndenge donc mais to le leka ka to sangana partout sika bo Liban mombele Afrique Sud Angola partout to sana to sangana ka ko sangana leki ko bona na pesi makarine chomba na Bruxelles mbote ya Jansi Mayasi dade esthétique na pesi mbote na pesi su mbote na Broni Kolama na pesi mbote batu tout balinga te dimola tozole la kaka vient biso Ibrahim Monka au babing na comme mon de production to kutana la prochaine ba programme so ya li to couvrir événement tina suka nzambe toujours des endroits à la tristesse to le la Ibrahim Monka maswa noé o masala masolo mona wenge maison mère mona baba solo ti babunda ti o se pasi zaka mama nzambe to le la bana kin bana mombele bana partout kauka yolo azaka teke ya mombele azape ya partout ya Congo pa mema bato ebele bangulu ebele oyo kama histoire bangulu d'abord on a vu ngali sibaba après sanjili que son âme se repose un peu donc il famille tozana ma pas mama likundia mingi baloba bana na poto me makamia sana kin même na poto robeta ba 20 ans 100 ans okosala ngote wala mazaba oba yala bana mingi maswa noé mais nzambe kaka place à cœur batela e tout ça dans besoin de kunda ma bien malgré ma maman langue ka senetika boy mais yema toujours biso d'abord azamuteke de zama belé qui chasse za biso ya biso d'abord kuneki teka po mbongo eza tout ekozala ata mabele kuteza kama osomba te ye aza nzambe asala aida batu so bazala ba pasi asala idéologie moni moto ba mingite azafie moko boye place asanza ma batela e yangana makamto beka li sekali cholezo ya moto konene kam to bomba yo bon nzambe kaka tokolo bateto kangando kingandi asali onzamba senga sala batamala maumela te azamala mingi tozambonga opesa ete présence ka elekitu to aider to kunda makamele ka bien nzamba batela place aza na mabena malam to limbisi ya za chef so ezali sera kala to ngato kangama bata ba ya 15 20 to buki bango mitu nde bana kuna bakoko na biso to tsoyo maboye bakunde likolo mais lelo makamana mundela chanza et comment au droit de l'homme au kota lokola bemba okeboye ko mabele mais ok kana ninga bukonzi pas la chef merci beli on kitoko déjà nzambe to lingana famille to zala ini ba mobulu te bana kid bana mombele surtout c'était mana misisa toujours bana mombele bozala ini mobulute des autres te boza toujours ni beaucoup na vers magitoko asala trop pour la bino asala trop pour la tchada bala bunda trop pour la mombele so akenda ba kotana ndal ezaka poto tsamongo poa mais toujours aza biso bozala toujours tout ça qui chassa biso bana ba cho to ba tekela na fier mabele ma main partout dans un peu ça meli biso tout ça partout to souffrante to ebele to se belé mais quand moi ebikane mi qui pèse à mboka mundele ba engagement bana mais toujours uni ata la musique mutemeza wala mama swano we wa kufi baoba to rozwa bongo isusu to ebite soki ndengani mais baza pe kaka mais yende baoba wa kei baoba Tchad et le mot Tchad tombera jamais Boni moka ke mazali patiki ba histoire tiki ba événement o asali muduma ko sala ngote mais mabate bele na poto misu bozali bolali ko fana mandako na miko za conscience bo pesa ba mbongo na bino pe bolia ba mbongo na bino musu boso aso sala bino boya kala ba biro boso ba mbongo ngana la ba papi kabemba ba yebi ba eliot ba yebi ba lisi ba yebi ba maître Boris ba yebi na yebi histoire idéologie bandanga la sana idéologie wana respect tokundera na kimia poza mkonzi chef. Ouais, voilà, voilà, imbeli à la bongo honorable Noyoka Gelo Beloko namoni exemple sur na mombele qui na Rachidine Zoube trésor toujours lumière na peso mboda trop batutu balinga te dimo la igelu sens Gelo Beloko na peso mbote Boni Kolama na peso mbote batutu namoni papa na Sampino maître Sampino na peso mbote sikazali namoni susu mutu na ngai oseki mbongo pasi na sepeli OK bana mombele ya partout bon les lavier na fait connaître
quand Mbele a lobby, aza icône. Donc Mbele to père de Moutoumouné Moni production. Comment Mbele Kenda qui casse Moni, aïe pe sur la maison mère, acheter sous poids, vient à bisot Igo de la forêt, Kundan de Konayo, CG Nayo, Nenge Sengeli, Bana maison mère, mes condoléances, Bana Lemba soutient toujours. Partout, Esika Boyali, tous les lavés d'Abiso Bana Mbele, merci. À mon avis, on a soit Souka, Torolanda sous programme, semaine prochaine, Torozal sous soir. Ok, bye. Baninga tango kokie Papi kene tolobe la vie Mokote kwensi kwen o Tolobe la vie Awa balobi nini Papi kene tolobe la vie Veut dire Tolobe la vie Tolobe la vie